Mbote bandeko balandi émission na bino bobo misano to bengi yango na kombo ya spécial plateau chrétien oyo bozwa kalibaku ya kolanda biso chaque mokolo bozwa kalibaku kolanda biso mikolo nyonso ya mercredi na ngonga ya 14h bolimbisi mwa moke na mwa ya reta ya ngonga tozwi bolimbisi vraiment émission na bino oyo tolparla tolobelaka sur la nation makambo oyo nzambe atondisa na kati ya mosali na ye tosengi pe mwa bolimbisi ndenge moi ba émission ya kaleza kozonga tozaki na mwa déplacement to boujaki mwa moke yango te penze permetaki biso ya kusala ba émission misusu ya sika mena lelo nzambe abateli tozongi wana tozali na prophète na biso bolingaka mingi le prophète Birindwa moto nzamba tondisi na présence na ye na maloba ya bien na ba vision donc koloba kutu te nzambe penze asala kati na ye esengo nazala nango pona ba message vraiment ezali o ezate ke mutazolo ba témoignage ezate tout mais baza bato batatu la kamonene ya nzambe ya le prophète Birindwa bisika nyoso atambola donc ba témoignage ezate tellement ebele aza vraiment muto yo nzambe aponi pour natambola na ba guerre minene mais nzambe batela ye abimisa ye vraiment mobimba atabali moi lokute ezwa été et bongo muto aboye to tatola monene na nzambe te pona nini na yango bongo topesi mbote na bandeko banso bozolanda biso bozana Masisi na Rutshuru bisika nyoso bozolanda biso na Goma ezala boza de partout na Angola Brazzaville bisika nyoso bozali toza wana na bino elongo na bongo topesi mbote na papa na biso le prophète de la nation le prophète Birindwa. Bonjour papa. Mbote maman journaliste. Papa to sepe lisusu koyamba yo ni émission ya lelo émission yo oyo bato mingi vraiment balandaka balinga koyoka ba révélation nzamba tsakati na yo oyo bimisaka oyo lakisaka ke non oza vraiment moto yo nzamba lobelaka na yango avato banda nyonso kamba biso na losambo. Merci tozo approcher nzambe na musala na ye tolomi merci nzambe na tawo toye liboso ya peuple na yo oyo pesaka biso tosol na bango nayo ensemble tolobi merci na tamuke opesi biso po batu mingi bazwi tawo ite pona ngulu na yango to vivre awa yango to zopema na Congo po bangu nye bazwa ebele ya Congo menzambe zo batila biso toyebi okubundila biso bitumba nyoso ya RDC okusunga biso na nyoso yo bazo préparer mabe pona biso na kombo na Yesu na taudu sengi présence na kati na biso osol na bana yo peuple congolais Afrique mubimba mukili mubimba baye bayo na maloba na yo baye bayo ndenge osalaga baye bayo ndenge ose présentaka na kati ya mukili na kombo na Yesu totikinyo sima bako nayo amen amen. Bongonde tuuti ko banda va to fongola makambo nyonso balobi nzambe nde liboso sans nzambe balobi mobulu. Le prophète de la nation, le prophète Birindwa toza toujours continuer na message na biso o etali nation papa bato mingi pour na prémission ba message vraiment ya kebele na lobaki lelo to ko banda na ba message ba komaka nyonso bazaka ko bandela baza vraiment na besoin ya réponse nango balobi est-ce que papa oza na église te pour na ba ko sambela kuna. Merci bato bali biso kina dans l'église était pour ba gusambela kote nazali mission nzambe apesanga ngaye epesanga ngaye kulobake navandi sikamoko eza tayi twinde kanga kuna nazagi na église ya frère en Christ Garaganze oyo ba pesanga ngaye na diriger comme représentant kufaga kote ya Bukavu batu mingi bayebi ndenge nazagi place wana na SSC na représenter église ezagi église nefu église nzambe aboyaga naza représentant yango nzambe alobi natika place wana ya représenter église c'est-à-dire pasteur sokoti atika représentant. OK. Est-ce que nous avons recommandation recommandanga na na Kinshasa na kusala musalao par rapport na ba effet na misalo nzambe asalagi na est ya babeli batu bazagi na maladi mingi sidamba ladi andenge na ndenge na batu bakufagi balamukagi na ndenge bitumbe ezaliga kukanga na est na tawana na ndenge silaga
nazwa recommandation kuya awa Taiza Game plus 4 na présenter document na pesi message Taiza Game plus 4 na ndengere kagi Nzambe alingagi na pemate alingagi na za na nation yango alobagi na déclarer repentance nationale na 2008 na tawa na ba autorité bazalagi bakimango balingaga te yango babekenda kushishenga na hôtel de ville na kotaka na 14 na bima na 21h pour la repentance nationale bakimango balingaga ngote toujours les ango tuzo déclarer mais Nzambe alingi tokutanaga na numéro 1 wa mboka oyo avana kende na bamboka mususa Nzambe albegina bongisa mboka na biso na éviter pourquoi batu balingaga te Nzambe abongisa mboka oyo comme ba autorité pour ce qui Nzambe atindi musali na ye soki mulandie mu yoki ndenge alobi mulandeli ndenge alobi yango kisi ya mboka oyo na ebi muzo sala ba kisi ya ndenge na ndenge ya ba marbu ya batu ya ndenge na nge banganga muzana bango mais solution mona gatepo na nini mais mukyo Nzambe atinga na tawana ya 2004 ti 2005 ti 2006 esinyo sonelekaga batu bamunaga na bandaga na aeroport kavumo bakanga ba rebel batanga na conteneur kumena conteneur Nzambe mo kwafungula conteneur na bima abakanga bakima barrière na kenda deja babengi rokoptere ya kuzwangaye bamemangaye na Rwanda me bakutaranga ngaye te deja na bimi na kumi na ville ya Bukavu tataza ngina kati ya ville ya Bukavu Nzambe ayekuzwata kutinda kanga partout mulenge atindinga partout kama kampene lugusha kitutu eske nyonso ba neni bazaraki na kende kupekisa bango na ndenge na bandi kupekisa bango na ndenge Nzambe bandi kutika na katira bango bazo banga kuboma lisusu batu yango Nzambe alobeki nyonso sali misale bele gouvernement congolais ayebaka te eloko moko te azomana comme oza mutu zotambula pambo sali eloko te avana pesa opposition lisusu il faut se présenter na numéro 1 azwa biographie ye bandenge soki otambulaka wapi azwa témoignage atuna po batu musu baza viva bamonaka ba effet salamaga comme ndenge bakanga kamanyule ba rebelle na ndenge na bimaga na ndenge na tega bango na ndenge bazala basikeli kimya babaka susu batu te comme ndenge na kende kuteba rebelle kote Rubalika na ndenge bamangana mutupu ba kende kubaka na wenzi na ndenge Nzambe arampeleka langi na bango nyoso na banda kuteba bango na balangi na bango nyoso kote Rubalika batu bazagi Rubalika bamonaga na ndenge bitumbesera Rubalika babushati su batu na ebisa peuple zonga na Rubalika na banda kuna bango bafungula ba église bako bando kotela ba église po babandi kutumba batu na église na tawana so na zagina basoda mukirite na zagina basoda lola na tawana mokonzi moko atinda ngai te Nzambe yomoko mais Yesu na lekaga partout solution mone kanaga yango Nzambe alobegi poza la utiliser il faut numéro 1 ya Kongo ayamba yo po batu baiba Nzambe asalaga kolekana batu et pourquoi bakonzi ya mboka oyo comme ba président de la République bakimaka ngaye na Nzambe atinga na Congo pourquoi bakimaka est-ce que na kendega batemwe bazali soki mutune capitaine Serge na kutoka bango batana kindu de vandite mais taba ambaka ngaye capitaine Serge na pesa bango message bazali ba soda na ba air force bazali na kindu muntu ambaka ngaye aflanga hotel azali photographe na tika comme cameraman abali travailler na Jemiko ye muntu ambaka ngaye muntu azali na mbongo ebele comme yabinote mais azali en charge al futanga hotel nonda pendant premier tout pendant 3 mois deuxième tour pendant une année muntu photographe batu ba bika malade na ba église différent ba na kene pesa ba séminaire na bandi kulekana na ba ya kufirma ba journaliste ba ya kufirma ngaye ba malade ba utaka songo na gipoi ba memi bango na kindu meme bislam meme bana bango yoso ba sangana ga ponza mba bisinga so kila zo sala musala na ye na le ba communauté na ngai te pourtant naza prophète naza batu nyoso na ba paya na ba chrétien na banani na tawa na kulba communauté na ngai po ezanga lisusu te akomi Nzambe mo na kati na ngai depuis 2006 na zoyaka hao na zawa comme sentinelle ya mboka oyo ba autorité ba mbinga ite c'est comme na lobi ba mbinzambe te eza bongo mokosala ba prema kabunye so kiriki musanyoso pona mboka mo beti likolo mais moko di profondeur te mais Nzambe alingina kota profondeur na mokonzi ya mboka
amikitisa ndenge barwata bamikitsaga ayamba ngaye ayaba keina yena nzambe na za homme de Dieu na za ministre de Dieu depuis mwakanga na avion na ta Joseph Kabila avion dalege bino moko fait de route bino moko mwakinga na aeroport ya Injili mupisanga la kuya kulala table kubogote soki mali mtu autie etazini mukupisa place ya kulala mimi mupisanga place ya kulala te musanga mwa de transport te mwa kule mupisanga ite papa ye moko asala mukirie mtu alisanga ngai na famille na ngai nasenga binote po muyambaka ngai te soki muyambaka ngai mulimo mu na ndenge zambi asalaka po batu bambanga partout eseleka mulenge wapi mtu yesu azana resultat aje fwa mbaga ngai na iri mwebi bashingizi aje freko ata batu babundisika mingi tana zangira vya Bukavu awezuginga en charge meme yako fitira bana anga klasi aje freko bashingizi mwebi avia aje freko avia na eko yagame nzambe bisangana bisaye atika agence te na bitesi lewaza na agence nzambe akusaye avio mususu atika agence eza mission na yasunga basala na nzambe alléluia après quelques jours ba mitele balege avio e yaga na miso abatu bamona gango azana bitumbe bele nzambe abenire ye pona tambulike na meme message ya mboka na biso na avion na ye oyazofuta mbongo na ye chaque jour pendant 2 mois et demi sans payer tourner partout à est. Est-ce que ba rebelle bazali na pesa message na teme ba rebelle na olikali na pesa bango message na gana helicopter mteboye na kiti jour ba to sala barabara aéroport na olikali na njingala ngana ya zargi 3e personne ya gana avion to sala aéroport place wana ba mesure na zargi na ba géomètre wana na pesa message pa ba rebelle tana zo pesa message pa ba rebelle nzaba bandi kufufile bango batiki batu bavandi na kimia Alléluia. Amen. Soki noki ndena bandi kutambula na nzambe na tawa na nzambe yaga na solution mboke kota na ta bayi kusala election. Memba anteramwe na landa bango na zamba kote ya Kigulubi. Avant comme Kigulubi na comme Kachungu. J'étais en pied. Et le Seigneur m'a donné l'argent pour acheter les habits pour distribuer pour ces gens-là. Aba bazanga bakutaka Rwanda bazokalenzela bazolinga te bakongole baleka bazaliki na barrière munene bazofutisa mbongo bazimboka na biso place wana en otage bazofutisa mbongo na population na biso na biso bango balele funguka mozala à l'aise tuzo élection et selena kande panzambe po makamuna be irse bango et selema gatepo basilanga balele kubona mukonzi amboka na tawana yango wana makaminge selamagi ya mabe pona bango pona biso baza batu bazali batu comme biso. Alléluia. Amen. Soki mbebi bongo tana zolo bali nazaga nzambe na kati na ngai. Amen. Amen papa. Yango wana makamususu na banga gango te na tanza bisika labi loba boy ifona loba. Po batiso bazanga nzambe. OK papa ba message a boy muto a boy penza nzamba tindeli biso na loba kango mingi na tango nowe pe to bando zonka lokola maseki ya noa ya tongi bato alobi boko tambule ko beta bato bakokufa bato mingi ba mona ki on ba blague pe na sima ba mona ki ba les retomber nango muto yo nzamba tindeli biso ole toto sala makambo ebele to sombaka ba avion de guerre banini ezana muto akobimisa mayenzamba tondisi kati na ye ezana bato nzamba lobilaka ezana bato nzamba salilaka neti papa na biso le prophète de la nation moto nzamba tondisi le président de la République papa Félix moto aboyo nzamba pesi mayele nzamba tondisi na bwanya oza komona ete depuis papa ya depuis 2006 président Nabiso Akala, président ex-président Joseph Kabila ayambaka été papa ça la démarche nyoso mais ba niveau kuna na bino ba gouvernement na bakasara toujours moyen akoma likolo ezate toza pe koyeba te ceux qui pe makamba ngo ezala cop na bango to ndenge nini toza koyeba te papa batu batuni ba mitune zo côté belé na ba ki lelo to ko travailler vraiment na ba question ba bazar otuna biso balobi lelo le prophète de la nation prophète Birindwa papa za koloba boy pona nan bayambi ete o to ndenge est-ce que lelo so bayambi papa visuel ko katana to banda nzamba ndoko lakisoka lisusu makambo ebele eza programme ensemble za programme na ngai te po ataba mbanga ngai te na sala ka musala batu ba mona ga solution po misala eza ebele na kati ya batu eza comme ndenge omoni vie spirituelle eza na problème mingi na kati ya peuple au monde entier
aba nzambe bapona baswanyaga batu po nzambe azali loba na liloba za nzambe azana batu na pona okukutanga theologia peuple ekukupona yo kome ngaye batu bapona ngaye ti nazaligi mutu nzambe moko aldamusa atrubula pona bandi kulinga kuzala evangeliste te po mama zage evangeliste na bandi kulinga te po mama bandi kukenda atiki biso bana mike biso moko tuzolamba na papa me kume na bandi kulinga musala wana meza baizi kuzwango en otage a forsangaye pona sala musala wana ndenga nalekana wakati ya tawana pona sala musala wana ezanga ite ezanzambe mo kwazwa ngaye akoti na nzoto na ngaye potazo sali sangaye soki obetinga na koka dulerete oh zana comme ndenge ba ko mangai pana ngana gasangule sikana zaragi baga with homme avec trois fusils armes masasi bazo betanga na nzoto mais eserege lokote batu banga bambeli batu bayebi histoire na bamengana hôpital ya mas ya hôpital général ya bagasangule batala masasi eske koti ekotaka te batu banga bambeli na ikoka douleur après 4 jours nazana biska bandi kuchuba bambeli na faso wana nzambe alobi boita baagi butu de nazana mbetu na ibe katende bakozi bakutina ndako nzambe lisika obangi okufi kubanga tena kusunga yo na ibaki na se kume mtu azade deja pembeni ya mbetu na mbeli to bandi kubundana bango na kati ya salo tato bibona bango na kati ya salo na bibisa ngo mpaka libanda esprit zaligi angaye te nzambe akumike na kati na ngaye si pasa bandi kubundana na batu bayi kumangana butu na jardin na ngaye inerbita ba polisi bazaligi na kana bango kuna bazoka bazozongela na mai bakomaka meme pana ngaye te masasi zolila mahovyo batu ba kiba quartier ba musuba ikangela na kati ya ndako meme madame na ngake ndiki pa voisin moko aboye kufungula porte makambo wani zaligi angaye zaligi Yesu Kristo mzobo oya lelo haleluya oyo na bonde la kona bele laga akitsingu ya naye kutaka na kati ya alobi kubanga te na gusunga yo na moniki mutu moko munene aye pazo angaye abeta ngaye bunduki na simbi bunduki na zwa na makasi na ezagi angaye te na bakali kolea mtuga na ngaye ya kapago akoya kimi bazagi 8 personnes na doka bantu comme nani comme papier na tawana batu bakamwa bamswalia za na kisi munene ya za nzambe kisi munene ya za Yesu Kristo amen so toza sina Yesu akuyanula yo yangona koloba mboka na biso za la sir na Yesu po alakisanga makambo minene mutu kotani akufile boy sokina ndalinga kende tedi bela oboleli na kombo na Yesu mutu alamuki amen soki batuni misekeseke kote ya mapimo bakutuna mutu moko kote misekeseke batuni mutu oyo profete birindu akutana ga kufia ezaligi dimanche nzambe abishakende kutala esika bazolela tana talime nzambe abisinga sango batika kulela bazolela nini natali mutu nzambe abisinga na kombo na Yesu mutu alamuki na kote na kati ya langi na kotaka na ngolangi ya sika mutu akufi naye au kilangi tuzosola langi wana totamuna 2 km mutu azagide mwasa tambula mutu wana lelo baza viva bakenda mapimo batala mususu azagina boholo azagi mwana wa 18 ans 4 personnes que j'ai déjà vu dans ma vie et ça a été c'est le Seigneur qui maîtrise et c'est la cause Dieu a besoin qu'il maîtrise sur ce pays. Alléluia. Mais les autorités fuient la grâce de Dieu sur ce pays Congo. Vraiment makamba boye soki papa za koloba na mona vraiment monena nzambe na mona kabato babanga ka nzambe ndi nzambe azalaka na bango yo muto yebite muto komona o makamwa lokuta biso bato to yebi grandeur nzambe eze eloko moya donc normal batu nzambe penza salilaka tozonga mwa mokie na bande kunoso bozolanda biso bobosana te ko s'abonner na chaîne na biso YouTube Congo France toza wana en direct ba question na bino bokoma bo commenter bo liker bo partager ba vidéo yo mto ozwi libaku ya kolanda ROT kote na YouTube na biso Congo France okozwa biso toza en direct papa yo azali numéro ya papa eza 81 76 50 pardon 81 76 65 000 numéro ya papa ya ngwana ya liboso eza numéro ya papa ya mibale eza numéro ya journaliste po neza batu mingi babenga batu na tokozwa papa ndenge nini na sepeli na papa maloba papa zolo beza bien ndenge na kozwa papa numéro ya papa ya ngwana oya liboso oya suki na ba 00 na suka ya ngwana numéro ya le prophète Birindwa moto nzamba tondisa na bwani ebele moto vraiment nzamba salila kamakasi
papa bande comme susu ba komi balobi eza na ba misala nzambe belé baya papa président yambanga soko yambinga boye nzamba la kisi boye mettons ba ko yambe kaka boye na vision akendelelaki abungi nzela tokomomona ye omona tokomomona professeur biso toyebaki na makambo ya musique omona tokomomona yo na be mission makama ba artiste et tout obungi nzela toyebaka te ezalaka monto ba pesa ka bino to ezalaka nini oyebike na mboka oyo satana alingaka te bonga moyebi batu bayebi secret mboka oyo satana atie makulu boye na maboko na nation alingaka te peuple congolais ebonga mais ce qui est batindi musal na ye ya solo depuis 2006 est-ce que depuis ba ambaganga premièrement la maison civile des chefs de l'état mutamaganga ikuna zaligi ambassadeur Mugalu ta chef de l'état ya pa to sol naye empêcher lisusu oto tindie mutu go yozela biso ezwayo nazagi pa pasteur Sitalwemba pona zagi na ndekwa wate naga na mission nzambe nazagi na mutu na yebite onde kunanga ya ndimi Yesu Kristo pombino na ibi mukumine banzambe mususu menzele akomona nzambe ya solo za Yesu Alléluia. Mutu mususu te haleluya Amen. ata mokolo mokenda gosha droite mokenda sima Yesu azoya mais alingi kitobo ngisamboka na biso tobo ngisa Afrique tobo ngisa monde entier batu bazwa ta ya se préparer bamona yena miracle bamona na ba effet haleluya ba maladi babik batu bakufi balamuki pombile mo lebegeza kisi kisi wane za makasi kuleka banganga kuleka ba ya ba barbu kuleka ba tunyoso abale bakeba ibikisi na kama ndino kina RTNC bazolo bake batu ba passer bazolo saboter batu bakisi banini so ki vraiment kisi kana musala il fallait bando kinyoso banganga bakende ba zuwa barede na maboko Vraiment. il fallait pas utiliser kindo kina bango kindo kya muzana ngozo de trimbo kanabiso mulingite ngube ebota mulingite moninga za na bana za na mbongo muzovimbisa batu ba mbasu pourquoi ba mbasu wana momemango na ba rebeli abazoli ba ngora bisote omunike biko ya sateza mukuse mena tambule gina neste na taire RDC même na assemblée na kitambule gi partout na kenda gane pa gouverneur katindi mazalagi ba mwana kangaye so kina tellement cruellement les patrons Dieu vivant ayena pe utamu sema so kina kupa muntu ambingaye pe koti eza la meme na ndako mutunda kuna ye alala kapongite so kina ambingaye pe koti na zai pa pasteur Sitalwemba batu mingi wale memanga bandal wapi ba mande kumemangaye so kina koti na ndako baba alala kapongite na beli Yesu Kristo muzo wa yemena na zoga richesse kumina katina ye. Amen. Alléluia. Amen. So kina vive na famille na ngaye, richesse za na kati ya Yesu. Pour ce kina tema langai na se. Na réussir Yesu boy na boy, il faut ça. Alléluia. Amen. Imaginez-vous na yebeki mutu te au. Mena agina ngulu ya nzambe. Ti awa na au. Na za engagé na mutu mususu te. Mais boko o nzambe atiaga kisina ye. Na le côté na mutu na ngaye et pere comme lumière. Et peleka elagana mutu na nga journée juna kenda kumona gouverneur katindima mbule beta makasi na mbele alobi kendelero na kati ya mbula na kei na bime pa gouverneur katindima na kena assemblée magangire bangola tawana babandi kuboko bakeba sangana na batu bazana Kinshasa nesi bangoza mbele bimo kena musangana mboke kumi ezoza la moko poda wana bakata gamboka bakanga pote ke bakanginga ye quelques secondes bangoso bala lipongi nganda ilisinga efungula porte bimali banda na kenda kupime pa nani epa kabati na laboti. Alléluia. Amen. Mbule beti na libi makenda na mbula tana mbule zo beta na komi na place mulamba na moni mutu akiti wa pembe atiengae ta eza kumetala so komi nani ekonoma ezo pela mwinda alobi so kina chibe de baba konzi so to moni mwinda epeli kubange loko mugote yebana zanayo. Alléluia. Amen. Yango alobi kubange loko mugote ataba intimidé modèle nini omoni seulement mwinde peli na mtu nayo après moni na tielu boko mingi na isa mama so kenda na musala mama
namoni luboko batenga luboko kubanga ataba ye basoda ba intimide mingi jumo ko basoda ba intimide ka biso mingi na biro ya president wa republique taba zo intimide biso nzanda tinga mama mo komona ka ye alobi prophète tika prophète soki na komana na biro awa eza papa abondeka pona ngaye tozaki na mama kumbe azana kati ya residence aye kwamba ngai taba insoda ba zo intimide alibi soki na komana na biro eza yo prophète haleluya yango zo mona mingi ba efe Yesu Kristo ba efe Nzambe o Nzambe asalaka biso o alamonesa biso na miso na masolo pesa biso o batu ba okakate e pesa ba biso ko kakanda kumona vraiment mboka na ngaye ezwa ba problème peuple congolais ezwa problème ba ku familioni me ba autorité pendant na 2006 o wasikani akoti na komilia mikanda na kaina nation na secrétaire na ngaye moko na koti ya ba télévision na radio kwa ke mobenga prophète wana même quand même Joseph atindaka batu baya kumuna ngaye oui je me suivais presque 2 fois 3 fois même kutenda mutu message to solo na mutu azana bakosata batu mususu membongo zo kende bele na minisio oro Nzambe yaza na stratégie ya kuzwa meme o yaza na profondeur bitu best azana akuzwa ina maboko yebaka za mutu tazana minisio azana makamo ya ndenge na ndenge na se rappelle jumo koza mbele kendo te na Rwanda sabango message nazaki na Kamanyula na lekana na douane ba douane ba mona kanga ite na kota na Bugarama na bandi pesa ba Rwanda message batu bakamanyula bakobe bali kambo wana na ndi sabango message muzona ndele biso nini mweba mukuzwa problem ba juro oyo bazoka problem po tuza limite nayo kagano za tuza limite nayo ozole kanine kote na biso ce que vous avez nzala yebisa biso batu na senga na bazangisa bakusala bilanga toboyeka te mutu asala bilanga pana biso asengi mikande pa bakozi ba pese mikanda sika kusoma loko sika kulale pana biso toboyite ndene biso tukolale pana bino pourquoi bino ba président de lo muzolinga kutroubler baninga muzali mite na bango yimo ko toboma bana yo bazana mboka nayo ya Rwanda comme biso tokoki kuboma bana biso bino mi balé bino mi satu tous les présidents de l'Afrique Nzambe za bino kutana tamo kenga na réunion na bino ngai mo benga ngaye tamo sal réunion na kabisa bino ndana bino makamuze ya réunion tout comme le Congo RDC ceux qui mozo sala ba loi Nzambe abisinga na lo bango lelo tamo zo sala ba loi il faut mo benga ngai na ngaye mo sala ba loi ku bebe samboka na biso te eza prévu ceux qui mo sala ba loi bino mo soli ba loi na bino ngana zo ka mo zo lelo Nzambe zo bisanga muri lo balobi eza boy yebisaka bango boy so kiza me confirmer yango muvandisi yango so kiza me boy lwa wana bisi yango Nzambe lingitotonga moko na biso bongo. Alléluia papa lobi lo mot très important omoni na ba réunion bosalaka botsala pe no makambo Nzambe yo makambo susu bozui décision mombo makambo ezo marcher te pona Nzambe lo na kati kuta lwa wana na décision wana zate mais ceux qui bozui vraiment mosala Nzambe botie wana bo proposer loi mo ba kotele o maboneli na minute na Nzamba o lakise mbala moko tala bénéfice à loi ezabo c'est très important hein bato abonde to zala mupandi mboka na biso ba gouverneur na biso bo travailler na ba sali ya Nzambe c'est très important bolingi kisi liboso makambo Nzambe na sima Nzambe nde liboso na nyonso papa zali wana numéro ya papa ya wana eza affiché 081 76 65 000 numéro ya papa le prophète Birindwa Azawana papa moni ba konzamboka na biso pe moko pe to condamné bango te ba yebi ba prophète ya mikolo surtout ya mboka na biso baza batu moko ba lukaka intérêt na bango omona ye pona luka mo intérêt ne mo mais en réalité message azolo bana Nzamba te katine eza yango te pona nini pona ba prophète na biso ba pasteur ba évêque banani majorité ba sala kate déjà pasi omona pasteur to prophète moko sala ba koma oliaka toujours na sima bandimi ba koma toujours kolia na sima ba prophétie est-ce que le prophète Birindwa moto Nzamba tondisa na bwanya akozala lokola ba wana mususu te. Merci beaucoup. Et comment on a répondre même Nzambe afutaka biso. Alléluia. Amen. So kyatimiga mission ataba jumo ko babandi kubeta ngaye. Juru ba Rwanda ba betaka ngaye na Kamanyula. Po ba mingi bala bake so kina lobinde ino bana ibilinga le biete. Pona za Mswahili. Na za Mbaluba uza Rwanda. Langi materne ngaye eza mashi. Na za munyintu wa winti.
mwami yo ba François babomaga na mwenga ba Rwandais ndeko nangaye azalaki munyito c'est-à-dire ba tia bango na mabele vivant mais na yebi ke Rwandais na mundele na banani bose bisoto bimasika moko alléluia c'est-à-dire denga azandenge na zali na taoyo na kusana tribalisme te oya mbinzambi akulimi ndeko nangaye oya boyi nzambi azale kunangaye te po akokiko bomangaye akokiko bomabiso bakongona nzala alléluia yango na biboye c'est moni ba autorité bazo raisonner que bazontu bazo linga kulia mbongo na bango nini yebaka so oza iskemo kuna musana nzambe ayepa nayo kuni magakende pa nayo maboko pamba te c'est que tikiebo ya zangi transfer zangi makamsusu obomi bongo na ndako okusana ngo eloko te c'est que moni musana nzambe ayepa nayo yebanzambe ayepa nayo so ko ambeni mutima malamu. Hallelujah. Amen. Nzambi akukite sur place. Aza mutu na nzoto. Metao yambie mutima vert. Nzambi akitaka na kati na biso asala kamisala. Meme ngai na kamagwa. Makamuso mune mone kani salami na mona ngote. Na bandiko sekele nzambi aza matatu. Oro ngai mutu na ginayi. Unena nzambi. Yango mona nation na biso. Tawo yambi musana na nzambi. Soki oza mutu oyebiteseke za sole za solote. Alléluia. Amen. Eza la pasteur eza la nani. Baza ba autorité ya lola. Il faut bandege kupesa mabonza nayo. Po Yesu tabo tamaga ba pesa mabonzo. Ba mama jusi ba pesa mabonzo. Batu baibegile na tawana me mayeli bazaligi na ngona mulimo musanto akotegi bango Alex bango kwa za mukonzi munene koleka ba ngonyoso. Baga na oro na bango, baga na mafuta na bango, baga na biloko nyoso ba pesa Mario. Bébé mukeboui po azagi bébé différent ba bébé mususu. Amen. Amen. Ezandenge moko nzomona eske to salaga eske to liaga na salaga meme mwana salimu salati po na za pasteur te mena za évangéliste prophète communication ngo pesa nga musala so tinda mbele kende eske boy tambula boy na yakawya vide te. Amen. Amen. Ezandenge moko na kende na nation na se rappelle jour moko nzambe abisa na pesa message moko na nation na biso il faut chaque fonctionnaire apesa 10% eza na nation ya kusunga basali na nzambe baza choisi par l'Éternel lui-même. Il y a les serviteurs de Dieu qui prêchent dans la route même na bateau même na camion même na avion azo prêcher mtu atindi ete Yesu. Amen. Amen. Dime wana yango portaka batu mususu na evangelisation yes discrétion na pays oba yeri de banzambe. Na se rappelle je moko kutana na prophétesse moko kutoka na États-Unis. To samle pona ba maladi na Bukavu, ba monaka miracle ya bidege salamaga. To sala de ligne yangai mwindu na ya mundele wana. Na rute ya Buvira na église ya Kabambi. So ki batu bakasala rappelle Bukavu ba yebi ngai très bien. Ndenge batu babikaga ya sakanate mundele lobi namoni mtu moko aza kuna nasimaya nazaki na kati ya pasteur tena zaki pembeni zana na kisi ya ingaye ye mtu apesa bango ba pesa ngare recommandation na SS pona za theologie te alimi mtu wana za mtu mususu aya watu wendela pona batu wana munene nzambi bango bale kikote na ngaye bazi message na munoko na ngayo na pesi bango na bondeli pona bango bazongi bakepa mundele mundaza ba anglais na français bakutana makamzolo bezandenge mukona mundela wana meto kutana te azali omasi nazana foto naye. Alléluia. Amen. Omweza ndaza muntu nzambe mundele nzambe wa mwindu nzambe wa pembe azanzambe moko bisenyo za muntu moko sande esprit pesa biso manobo moko yaza na linyo kunanga na linyawo mena nazo ne amba batu kuna na église yazo ambao so kibabimia batu mwindu bazamatata bakepa mundele bakutana malobe zandenge moko batu babika kukamwate. Alléluia. Yango na kisi peuple congolais ngaso kina zawa na kusunga batu na façon mususu ya provision na ngai mais batina ga pona nation ebika yango na zala gawo so kina mebi bimba gawa kendege sika mususu baboyi libela grâce za nano kwa bimisinga ete. Amen. Yoko na na linga gawa mingi na linga gawa mingi temina za comme prisonnier ya nzambi pour le bio za sentinelle tellement chaque mois yerisaka bango na tindio pona nation oyo
j'espère que ça va être alinga même mabo biso bokonzi mususu Joseph Fimo kwa albakenga na za terrorist tana za na bandu no ville ala yesi abatu hakuna mokeba na mtu wana aza terrorist wiba bongo mais taba tala bandenge na tourner kati ya église na spesa message ba député ba yikufirme na bandu no ville ba zo firme message aba za girba grave aye ala giba moni Yesu alléluia amen ba swa uta Enoki na ba so na ba policier ba so ba servi j'étais des et demi mimi ba psanga terre munene kuna vana na binga bandu no ville te minza mbali bino tindio tisu Kinshasa yango moni na sala carrière mabanga izagi servir ngambongo ya biye mimi Yesu alibina tika carrière wana na ndi kuzwa mbongo muni mtu gayeta na charger mabanga ekeiba pisinga mbongo lobili sumbongo nzambi alibi nyoso tika kende Kinshasa déclarer pour la nation soki na zawa pona mboka oya Kongo bonga avana ke na mboka mususu soki moboyi libela mukomona makambo ya Nzambe pourquoi ngaza za muntu komeyo président de la République oza numéro 1 ya liboso ya komona ba gouvernement sifuna mona bango natako sala loi Nzambe alibifuna za la place wana tamuzo décider ifuna okande muzo décider tamuzo makambo Nzambe azozo nkisanga madoba mususu ora ko répondre bino musala Nzambe apesinga ye ta président de la République décider eloko inamboka oyo il faut now kanige lobby il faut Nzambe apesanga changement de banayo yo so qu'il y a un problème dans notre pays oyi singaye papa ko isangana na ko répondre ndege tuko bare mission mabe ata bitumbozo salama so ko yambingaye Nzambe aleki ba rebelle nyoso na batu bazotinda mission na Rwanda alléluia aleki bango na za sire po na ta bilinkonte ya salaka bitumbali susu na tawana na salaka prière ya kuzongisa yesima tozaligi na Mungu na baba mugoli prière tosaka ngo déterdita Nzambe répondre bisoke mbala moko blink Clinton azobima na musala pona Congo esalamanga mokani ya bandikolela azosamba na makamba mwana muke ezaligi mission ya Yesu Kristo et pourquoi biso mboko ya ba voisin na biso bazobundisa biso chaque jour pour la richesse de biso na ba muso bazana kati baza bamboka ya bapaya Nzambe asala bambele nyoso na mukiri na lola ezanga itenza secteur dédié yemoko aza représentant mokonzi munene kuleka États-Unis kuleka France kuleka Belgique kuleka wapi partout bazobake ba grande puissance yemu tosala bangu akukotele bango par seconde mais Nzambe alingi seulement moyamba ngai to banda ku partager na bino pona problème ya alléluia alléluia que Dieu soit loué omoni mboka na biso Congo eza mboko Nzambe alingaka vraiment mingi pona koki pe ko isa musali na epe ya longwa apesi mission place mususu mais vu que ngolu na ye apesi biso grâce ya kozala lisusu na ye bakonza mboka Nzambe apesi biso grâce atikeli biso papa oyo to profiter na ngongo oyo Nzambe apesi to boyi lelo to ozala te ekomi to couronner le roi de nini to boyi biloko wana to lingi to moto azana bom moyi azoloba makambo eza kati na ye bo benga ye botala balobi moto Nzambe abunganaka te balobi sika Nzambe aza yebanaka bo bengi bo vandisi ye wana botala nanu ba oyo baleka wana balobaka mingi basala eloko te bat balanda ba poche na bango na ba ovuma basalela ka Nzambe makambo papa penza za koloba tiki nyoso ya ye nyoso maye papa abandonné alobi na landa nzela Nzambe na landa vision Nzambe apesi kati na ngai moto aboye tozozela nini en tout cas to profiter na ngolo Nzambe apesi biso papa tozonga muke na gouvernement na biso et koza pe chef de président de la République azo ka message azo bunda bo bengelanga le prophète de la nation papa Birindo bo bengelanga ye mais za na kati ba bironi wan bakangaka pona ba yebi te moto aboye soto bito lekisa ye akokata be morager belo sa mana mboko oyo tika to kanga pona to diembela na intérêt na biso bakanga po ambassadeur mungali wakanga na ta Joseph ye mutu amweba ambagangaye na pesi document prophétique à nation na musana sala na lekisa ye avia letango ya kanangaye po ba ebe gini ni salama geska na uti na futaka te na kaidefa sans payer aller et retour po ba mwana kama bilembo meso kina kumya na Kinshasa ba BBC makambo balingite kwa mbangaye ambassadeur mugalu ayambagangaye kangi barrière
na se retrouver jour moko na kenda na église na Hotel Invest batu na balobi kete prophète akende ko président de la République atomboka lobi akomona yete Alléluia. Mais lelo nazali arezolina bila naze kusenga mbongo bebele kwa kolia nazoli sabana ngai po Yesu azola lisanganza la ti. Alléluia. Na liaka shachishuru nangai na tambula ndeba tambulaka. Amena. Yango na kolobalika mamunene ngai na yaka kusenga mbongo te. Poso kina bapesi na sala musana ngane za bisinga e kongwe bongo. Mbongo ko yango moko. Eko yango moko. Na kusenga ke mo pesa 100 millions. J'ai payé beaucoup d'argent tana banu kena évangile kaleba bitumba wana. Muntu moko asunganga na bosa na gaete. Na avion ya kutambula panda 2 mois et demi. Eza ba risi ba muna miracle moko esalaka na kavumu. Pataki ba risi ba pilote. Oya loka avion ale baboya ka tepo basunganga po adwagi déjà avion ya kumemba commerçant. A j'ai fait ko ba shengezi. Pendant 2 mois et demi sans payer l'avion. Je pars chaque jour. Navio. Orezoleza kipamba. Maniza munena nzambi. Ba muna gimbe lembo. Bali eske mbule kubeta mbule kubeta tetokendi. Tozonga. Alléluia. Amen. Papa tele misimena na mbula. Tokei tozongi. Na 4e mois tambule bani kuzala makasi. Makambo ebele bamune ka barisi. Bali toboni vraiment nzambe na wale kibuda na biso. Stoki na vanda kana tana gana Kinshasa. Me bali ki toboni nzambe na kibuda na biso. Tokena na chaque jour. Tolini to bana kena chaque jour. Uzomona nzambe alibi na tindo na Kinshasa taiza game plus 4. Na yeko tremela problème za gine awa na Kinshasa. Na komi message na ndenge bimaga. Kate preta bazo bundira na siao. Nataka kumenge papa Celestin Lwembo. Nga oyu. Batu bayi ku visitinga bazali baka Janet Kabila agi papa Celestin Lwembo. Amuna gangaye na vandi papa Celestin Lwembo. Document déjà déposé ango. Batu msiba sirika ba ngai esinga mtu yagena muzi. Nzambe bisinga mission. Na komaga ngo wapi na hotel nonda na Kindu. Butu na email ndana bisanga message wana. Kone bikoma te mwasi akumlanga na musata ke mwasi wa soda. Abandi kukoma message wana. Nzambe bibakango na aeroport Kindu. Kendo kisheso bakango na aeroport Kinshasa. Ele kandengeza lagi. Soki muzokenda election lelo a grâce ya Nzambe wa pesanga mission. Babosa na nyoso. Amena. Amen. Kala bituma na bundaga na nation oyo. Awe komi bituma ko na bunda pesa na RDC. Mo pesanga porte. Amena. Amen. Pesanga porte nation président de la République pesanga maison à chambre haute. Na hivi batu ba kolekisanga bazao na Kinshasa partout na RDC. Chaque mtu azana Saint Esprit. Akazwa musala yako tuna nzambe to tuna ensemble. Pona zana groupe depuis 2004 depuis 2008. Yabatu mususu baba sologana nzambe. Bakabara kwa na chambre haute. Ce qui y a un problème pona mboka na biso. Toko bengana tanta na moni gibiete moninga moni. Alléluia. Mbala moko chambre haute ku travailler même mukiri mubimbe ko yabake na Kongo le ko ezali. Étoile munene zanda kenyi même zo boya ngo esala. Alléluia. Pourquoi nous aboyer? Richesse munene mulingi babo mabiso ba musuba ba profiter ngo bana biso ba souffrir baba nda kutelengana na bitumba bana kumama bana biso bande kulisabo mabango mebino l'essentiel mozo wa binomoko muzoba ko ya musana nzambe popeko talakati ya mboka oyo. Ngamo kolekana bitumba ngamo bitumba ngamo na bitumba maseselela na kana mwasi na kana bana 6 na bitumba kama nyima ki buvir na fongolanzela na maloba ya Yesu Kristo. Bunduki ya mukilite me bunduki ya lola efongola nzela. Alléluia papa, alléluia. Teveza likambangonga tozoki malikambangonga matondo mingi. Le prophète Birindwa message nini papa pour to comme na suka déjà émission message nini ozo pesa na peuple dédié au bazolanda yo pe na ba mikonzambo kana biso. Merci. Mingi nzambe ayibisinga lobo moko lobi. Na ibisa peuple congolais il faut te prêcher mukile. Po tubondela mingi hao abantu mingi bazasiri na nzambi basana nzambi bazayibeli yao nzambi alingi biso mingi komana to basekrea kuweba ye alobi na ibisa peuple congolais na bandi na peuple congolais RDC soki mutu avandi pembe na biyo na montagne moko na zamba moko asala bilanga na ye azaka na bangombe na ye azaka na bantaba na ye na bana ye a déranger mutu te
azala we koloni azala mwindo azala wa pembe moto shete mobo mayete azala projet na fulani modrange te o aza congolais te o aza mutandu te o aza mushi te o aza mubembe te o aza munyindu te nzambe alobi mabeleza ya ye soki muntu alingi kuzala na bino moyamba yena maboko mibale soki a déranger te soki a déranger muzuye mobo mayete momemeli leta imo kwa jije me muzana tuwate kuzwa mwana wa muntu mobomiye muzana tuwate kuzwa mwana muntu monkatiye ataza na pièce te omar de ba carte d'identité mokobo mayete muzuye momemeli leta imo ko ayimene ya kujije nzambe alobi muntu yeso awaza sala bongo aza ya yete akokenda lola te maledisio wana na makila mtu wana ezana sima na ye soki na bibongo na beli mingi na est na mboka na biso na lingi mboka na ngai be makila mingi te na lingi te soki mungunya yaye kubunda wi tokoki kuboma ye tokoma ye model nini alinga bo mangaya bo na bananga nanga nifuna bla na mundu na batu baya kubomanga na ndakunangaye zame sa prince na bunda na bango. Haleluya. Yango ne yamba nzamba libowe molinga kubema makila muntu na mukongone bino te bino ba population. Amen. Bino ba civil. Amen. Oza chef de groupement, oza chef de quartier, oza nani ku permettre batu bazi wa muntu nega to tambo nanzena. Ndenga vandiska na imoza imobo maye. Papa, merci beaucoup. Makila wana moko samba ngo mokendelele te moto wana na kotela kati ya moto na visita ngo. Merci beaucoup. Eswaga mingi makasi ikufaka te. Merci beaucoup papa. TV likambo ngonga toyebi ke yo tonda ka inspiration mingi so zo loba posa kutoka kati za te pona nzamba zo tondiso kaka makamba ko loba mingi. Merci na bandeko banso bozo ki libaku ya kolanda biso na wana nde ezalaki message ya suko papa apesi na bino pe sili na tokokutana susu na mikolo ezali koya ngana bino tolingana mingi tokutana susu mukolo ezali koya bye bye. Merci beaucoup.